Bonjour, bandeko nanga ya Kimpese. Vraiment, oh, toza liboso ya caméra ya Kimpese News. Kimpese News. Eza na pona kopesa bino information na bino. Na musika o bozali. Bolandaka même évolution ya mboka ndenge ezokendele. Donc, tokotika bino teme moza na poto za soki wapi mais biso toza na pona kopesa bino information pona mboka na biso ndenge etambolaka. Yango na lingaki na loba boye vraiment kozanga pete ko s'abonner na Kimpese News. Obeti Kimpese News omona moi place bakomi s'abonner au finika place wana mo mukie. Vraiment wanolanda biso en direct tanyos elo na ina lobela bandeko na ngai ya Kimpese mingi ezake to mibengaka bane Kimpese toza bane Kimpese mais toyebi ebele toyebi pete signification ya Kimpese la kisi nini donc yango na lingi to kabola lisolo oyo ensemble na bino oyo boza musika ya mboka oyo boza na kati pe ya Kimpese oyo boza na Congo Central oyo boza na Kin partout esika nyonso bozwami. Donc soko moni vidéo oyo vraiment bakisa peut-être yo za musika yo nem dokena na réponse ya Kimpese News. Yo dokena na réponse ko biso na besoin ya réponse wana ezonga mutu nyonso oyo ozala era utanga ngala na Kimpese na utanga na Kimpese. Non lo baseke nazap na Kimpese ya solo soko yo banozo kinkulu malembe ya Kimpese. Donc yango wana totie clavier wana explique nini na bino nyonso bo pesa biso na ba commentaire to landa to yeba ko solo na commentaire na ozala wana pona ko yeba ko landa ba commentaire nyonso to évoluer et to ba Kimpese c'est faut to yeba pe ko défendre Kimpese. Donc yango wana bandeko na ngai clavier na mesa to beta mo machine wana to évoluer. Mbala sima to kotambola susu na bilo mosusu. Merci, ciao.